vidéo oyo biso toza bandeko ya actrice na biso Janifa ya toza ma famille ba mama ba yaya ba tosangani awa to loba moi quelque chose na nzela ya vidéo oyo topesi bino merci bino ba oyo boyambaki nouvelle oyo ndenge bopropager yango to sentir que Janifa azalaki ndeko na biso moko te ya bino nyonso topesi bino vraiment un grand merci eloko ya mibale tolingi toloba eza que depuis un certain temps tomoni na ba réseaux sociaux TikTok, Instagram, YouTube badebele balancer bakanyot pour na reporter mbongo na ko etali matama alors l'autre nous kosenga na bino Jana azalaki personnalité publique azalaki moto monene to senga eza na binene ubanza te na nzela ya poto eza na organisation ya artiste oyo bazali bazo s'organiser awa na Kinshasa na ko etali ba artiste toza na président Masumu na président Elombe mais na bato bani baya directement na siège ya famille tokosenga na bino boleka directement biso tozali na veni bangu numéro 1 bangu numéro 1 eza soki outi na DGC okozwa okiti na arrêt église à partir de église nde otuni avenue bangu eza na sima hôpital ya Yimbu bisika ya Matanga ezwami yango toloba na bino topesi maloba epaya noko na ye aloba quelque chose papa. Merci mingi biso je crois que bomoni na bilili eza libota esangani boye. Je crois que les passe dans le thème de la famille. J'en ai que à comment que je suis dans la famille quartier, à comment que instrument y a république mobile. Alors qu'il a travaillé pour l'amboka. Nous sommes pour ça na biso le cola moi na biso bino ba mikonzi. Bo s'impliquer na makambo oyo toi na posa to de la mwana na biso awa. Eloko to na koposa ba mikonzi non surtout o baza vraiment na makuti wana bayini balandi ba simplifier ba memela biso mwana na biso je crois que pour des mingi to koposa na alors na yango ona soki pe bolibo contacter biso famille vous en a numéro pour que tango en action il faut fonctionner on peut que ça numéro wana ka pezaka na numéro moko comment que ça biso numéro na yo 089 94 24 741 089 voilà, on est là l'unique numéro disponible dans la soutien dans nos sociaux pour nous ça la pour la famille pour la combo Janifa. Merci vraiment. Topesi bino merci. Po eza sanga matanga tolingi te bato mosusu ba profiter nango pour ba s'enrichir. Tolingi mamwe de kana ordre que nous la nyonso bokoza la contact numéro bapesi bino bokoki kobenga pour que soza na posa soutien na yo bokoki kobenga mpona ba autre chose topesi bino merci.